Mbote na bino bandeko na nga nyonso ya mokili mobimba soki boza na tongo ba bonjour pourquoi ba bonsoir butu balali pe ba good night. Lelo tozolobela likambo ya Facebook, WhatsApp, Imo nuboyebi banini biloko ebele ndenge sebimi. Nazobetela sete surtout na bandeko basi. Bandeko basi bota ndenge bozosamba na Facebook mama tolembi mitakala. Ofongola WhatsApp yango wana etelemeli biso. Ok na Facebook bango wana ba publier. Ok ne soki na Imo bango wana ba publier. Bandeko basi boza mayele na kati ba site ezofungwamaka. Okokuta mobali akozwa yo ami. Ondimiki amitié na ye. Yo zotia ami ya ndenge mususu ya zotia amitié. Acha azotia ki ami ke ami aboy na kolande boy na boy. Akobana na bonjour na message. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Ofandaka api na fandaka na Ireland. Oza marié te. Mususu ata oza marié he ye akobi objectif ni azoluka. Onga na lingi yo pendenge mwa soza faible undimi ye. Obandi ko lingana na ye. Bopesa ba numéro ba WhatsApp. Bopesa ba numéro ba Imo. Facebook kutukoloba te, message ba je t'aime ba nini. Omeni na noté, bo comme na deuxième jour, ye mobala na kombo ko biso abiki la kisanga ilibele. Po yo pe bolingwele kitnga ko biso ketiye belle ozabo yo po zwi libele na yo mama ozo la kisi. Ozwi libele ngo biso ko pe ko kangela na foto libele boite kanga na elongi. Ozwi okangi. Po la kiso ke t'aime beaucoup alingi yo mama nzoka ndazo kosa. Ebi objectif na ye. Si malango ekobima kote ya libele akokita tina se na Afrique du Sud. Abila kisanga Afrique du Sud na olinda ndenge zalaka. Yo pe na babolingo mana kopesa lokuta poise na ba parole ya kitoko. Yo kwe aka ba parole wana. Ozo la kisi. La kisanga ya mobimba ko bana nzoto tina ndenge ozo soko la kisi. Na Afrique du Sud. Bande ko basi bokiba mokili bébé monde komi mabe. Monde komi ya naver. Mais ye yo kosenga ete. Yo soko meka kosenga ke la kisanga ya yo akotindela ote. Tala bien na kati ya ba réseaux sociaux, na ba Facebook na ba WhatsApp. Mitakala mingo eza publier nani ya basi. Omona mibali te? Mingi ya basi. Bokeba ba jeune fille na biso surtout. Mobala lingo na Facebook te. Ola kise nzoto. Ekoleka mikolo te soki boboyani azwi ba photo wana kotindela na komi ko publier yo. A publier ma belle ndenge tindela kae, a publier na linda na Afrique du Sud, ndenge ezalaki na elongi na soni. Tango zola kise libele wana poasa na ngoni. Tike soka mona onde ko salini. Tango zola kise na linda na Afrique du Sud po esala nini? Nde ko sala nini okozwa nini? Yo tango tindeli esengo nini? Ozwi nini? Tango ba publier okomolela. To fongola WhatsApp boy mama bilu ba tiyo na WhatsApp paka position sobeti karabo. E kompisa so passe. Boke na Facebook basi ba publier yo. Sima nango kolelela wapi? Okokende wapi okomi kolele mobala na boy buzoba. Oko masuka ka liboso asala kende wana ozusu ya mibali. Yo basala koka ba jiwa na nzoto. Papa. Ok ko ebisete ke tindela ka elongi kaka atindele libele atindele linda Afrique du Sud atindele kota sima okangela nga foto kota sima yo pe wana ozo kangeli ye nyoso mukolo libale kufi nyoso a publier bokeba ya bango mibali jambo komona mingi ya mibali ezate na ba réseaux sociaux kaka ya basi pona ni bibe bosenga bango te bala kisape ya bango zo senga ya bino bozo nzoto esika mama esika ya bima esika ya mela tanga zaka mwana azo publier nzota bo mwasi bokeba na ba réseaux sociaux bokeba na baninga ni bozozwa baningo azo bino ba Facebook eza n'importe qui tendo ko zo ba naka ko ndima mig bazana ba objectif na bango o bazo lukela yo pe mo soko ufani na ba business akotinda ka banzoto ozo misambwisa mutu pepe soka amoni yango amoni libele amoni kuna na Afrique du Sud nde kosani yo ndo sambweti ye pa kozwa zo publier pa master na ya lobi moninga tango libale kokufa tala mwasa to lingana kana ye tala nzoto na ye o pe azwi atindi
o pa zo ya tindi ti baye ko bwakela biso ba innocent pamba taba bandaka bolingo na bino tozalaka te taba bandako tinda ba message ba photo tozalaka te zaka secret siko tango libala ekufa bazo batinde biso poto kufa miso toko kufa miso te wana eza volume 1 toko continuer bino ba fille oyo bozala bizelela kolakisaka ba nzoto na bino na mibali na ba réseaux sociaux na ba Facebook ba WhatsApp ba imonde kutu ba bi etondi kuna botika bino pe mibali bozala bitida kosenga basi botalaka ba bela basi botaka ba Afrique du Sud basi po bozwa sima soki boboyani bozi botinza wana na ba boteli bato bakufa miso po biso to mona tosala nini botika ngo toko continuer volume 1 volume 2 koya mona moninga mwasi sana matoi bana biso bazokola mikolo bofungola miso bozala matoi na kati wana tokolanda bye.